Bonjour, 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 bonjour. Mbote, 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 mingi la bine nye surtout ba boninga mama eliani. Tu na pesi no ba mbote. Ba ebo ma vimpi muko wazima bino boni no bande kona est-ce que boza bien boni santé za malamu kini ezali. Ba bino mami eliani tout ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzaba mazo batela kimi ezali bino pe na côté la bino ndenge nini. Lelo dimanche mukolo ya yenga. Mukolo ba Christ ba kenda ko sanene ko sambela bola muki bien. Soko la muki bi okumisi nzambo pesi nzambe merci parce que kola kola muka les habitudes de teo soko la muki kumisa nzambe pesa nzambe merci tant que pe l'église dans la comportement ya ba mutoyo assemble la rapport bible il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Voilà différence pesa na bato bazako assemble ba ko sela nzambe na ba oyo ba sela nzambe te différence pesa na bato la bali. Voilà to solo la muki ndenge tokosolo la boeliso na to so na bino lelo ezali ndeko ya mwasi abenga po afunda grande sœur na ye po ayebisa ngai makambo oyo grande sœur nazo sala oyo eselembisi ye bandeko na ngai problème eza ndenge nini problème eza boye pona nini na tenzungu na moto nde bomo na tenzungu na moto boye eza tongo na tenzungu na moto soki nga na lobike nazo bimana kende kosambela na kozona ni biloko nanga na lambi na o bozo mona eza mbisi ya mai soki na lobi na bimana kende kosambe eloko liboso na kosala nini na kolamba nano soki na lambi biloko na tiki na ndaku na tiki ndaku nanga na kimia nde na kokokende wapi losambo na kolinga te na tika ndaku na ngai na kimia te na tika ndaku na nzala pona kende losambo wana nazo bala boy pona boko chalutu na boko chalutu wana nazo bala la kaboy chalutu te mbisi nanga epanza na teza mbisi bomo nango. Regardez un peu le poisson ko mbisi penza ya mbisi moni ya poisson na mbisi soki na lobi na bimana kende église eloko na kosala so na mbi na tongo na kolamba nanu biloko na nga na tiki yango wana na richo. Pourquoi na kolamba? Na kolamba parce que soki na bimi na ki église tant na kozonga na kozala fatigué na kozala makasa kolamba te yango leko na kosala so na namuki na tongo na lambela ni biloko na nga na sisi kolamba biloko na nga na tiki yango na richo na ki église poto na kozonga bala mona sani na servir ndaku batu balia tope molonga ndi na ngai papa alia ndeko oya mwasi alobi na nga boye ke mama Eliane bana na ye poto ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois ya bundana ki na nga makasi yani mutasali na ya poto ya nanga ameminga na poto naza vraiment très reconnaissante ya ameminga na poto na yenzela ka ya mai ndengo yebi boyebi ka ndenge Turquie zalaka kota Grèce ya ka Paris nde bonaza na Paris eska moko na yaya mais le problème est que banda na ya poto mama nito yaya lambela kasusu mobali na ye te yaya lambela kalisusu bana na ye te muto koma kolamba ezaka kanga ana bana misato ngane mutu na saa kaka musala surtout anda kunga do na kati anda kuna koma penza ko neti kaka tolo baka boy po mutu soza pa ndeko na yo ndeko no peso ka telefa baka ndeko na ngaza ya kolemba tika tanga mona sala lelo mais ya na nga ce n'est pas le cas ya na nga ce n'est pas le cas ko sala misala na ndako problème te mama nazo sala pona yebike eza grâce na ye ndena na mboka poto nazo sala musala ya solo ko bumisa ndaku ko bilamba bo na poto to so bilamba na maboko te na tshaka bilamba na machine il faut na repasser bilamba ya bana il faut na sala musala siko problème nga na bengelo mingi eza problème ya kolamba eza problème ya kolamba mama ni tu banda na koma poto ya na nga lambe na kalisusu mobali na ye te nga mutu na koma kolamba na ya lamba kalisusu te mama Eliane tu nga ende mutu na koma kolamba tozolo baboye tofungola biloko tozotala mbisi na nga mai yo loko utaki na ebale na cheki yango mai ya moto na sukoli yango na mai ya moto na mbisi na mai ya moto na sukoli yango na mai ya malili na che yango na nzungu na che biloko nyonso ebo moni ndenge eza kotoka wana moni mbisi. Voilà. Ndio zotoka wana. Nacheka tomate, pilipili, ndembi, matungulu, mwa ba. Hivi ni moko za mbisi ya frais. Tumona kiti tama na yake na mbisi na ngaya frais.
eza mbisi ya frais ndenge bomoni yango boye na bomi yango basaisonnement ebele te mpo na lingi ezala vraiment na goût ya fraîcheur nango wana nyonso tu tocontinue tosolola ndeko mwasi alobi ke mama yalia nitu yaya na nga alambelaka su mobali na ye te yaya akipaka lisusu ndako te yaya alingi kaka moziki yaya bimaka bavi ya moziki oyebi ya poto yaya aza na 3 associations donc bamoziki misato 1 2 3 associations yaya aza nango okomona weekend bake na moziki A Alexis moi de weekend ake na moziki B Alexis weekend moko ake na moziki C aza na 3 miziki yaya lambaka te nga kaka mutu na lambaka na ndako biloko mobali na ye kolia kaka nga muna lambaka lamba bino bana boyuta kishasa bolamba kitoko bino bana boyuta kishasa boyeba kolamba na tuno za âge ni abina na 29 ans bino bato boyuta kishasa boyeba kolamba bato boyuta kishasa bolamba kitoko ya zo responsabilité surtout ya ndako atikeli ngai semeki na nga pe atalaka amonaka ke chaque jour soki biloko kozolambama ngaka muna na cuisine ngaka muna lambaka mwasi na ye lambaka lisusu te amoni ke non mwasi na nga lamba asusu te kaka semeki na nga oyo moto akoma kaka kolamba ke mwasi lamba asusu te mobali azozala gêné ti mobali avandisanga mokomosabi bomoni yawa bakema bala poto mibali ya poto bazalaka mabe omoni yo moko bando ye na ndako ndenge yano aza kose comporter tala ndenge yano aza kose comporter yano alingi ba miziki zala tana muziki moko maza nango misato aza tout libanda ka ndongo moni bando ya yo mutolambelaka nga tito zalaka ne yano aza molambi te kavanda kaboya lamba eloko te yano alingi telefone na matongi yano alingi kotalaka TikTok yano alingi YouTube yano alingi polémique yano boye tango na yo kipe semeki ya bisinga selinga passe pe singa mawanga bi ya penza ponya ko se comportaka boye makambo mobile na lobby en tout cas ça la kinga passe na vandisi yanga bi ya tala mobile na onenga lobby na nga pesinga rapport alobi ke yo kaka na uti episode no leke la répéter ba musique banene ya lobby c'est que yo ndenge osali bosolo na mobile ndenge ni mobile nga koko vandisa yo aloba no makambo nyoso alobi c'est que yo mwana yo obimina mobile na nga ya na kobimana mobile na yo ndenge ni mobile na nga zaka mobulu na yebi mobile na nga zaka mobulu c'est que yo obimika na mobile na nga c'est que obimina alobi mama ya na nga botelinga incompréhension moko po na vandisier na pesa rapport oyo mobile na ye apesi ngai ya bote abi mobile nga ndenge ni akoko se permettre abanda koloba no bo siki bozaki na intimité moko boye yango mobile nga alobi na makambo yo nyoso tu yango na sikonga na kosola mwa mukie na bande ko bota la ngai ba mama ya pimbo ba mama na pimbo pimbo za moite pimbo na pimbo ya osakana te ya ikete pa ba voisin ntunga o ikete pa ba voisin na biso déjà retoqué à senga ngamo tu me kete pa ba voisin wow ntunga kete pa ba voisin na si voisin obenga ngai voisin la ngapaza ne mundele akobenga po ntunga oyo non ya o suka na ntunga ti balola ka boye kotsa mulu tute bona mbisi na kotsa lutu te zala ka boye po epanda na tete na o servir ango ezala bien ya abotelele kena incompréhension ndenge boki na yebisi bino na abotelele kena incompréhension le bina leki na fo ezala beti musinzo fo ezala bimina mobali na ye yo mobali na yebisi makambo nyonso leki pa moni bo abi jamais nga na bimina na mobali na yo te pourquoi okosela nga makambo likambo nene bo okosela nga leki pa zu téléphone abengi mama na Congo ke mama tala nga awa pa ya mwana na yo na ya tala ndenge ya se comportaka na ndako libana na ye apesi pe rapport nyonso oyo semeki apesaki ye abisi pe mama na vandisi yaya tant que leki to sona ya botenga compréhension ya lobi ke na sa nini fo ezala ngai nazobima na mobile ne ngwa mama nga na bima na ndako na osa nini nazokende na bimi na nga na ndako mama nazolukeska na kende nakende kovanda bato bavanda na bafoyer nakende na foyer et puis yaya na ye abi depuis na yaya pe abokisi nga na ngunda te 6 mois oyo surtout na vandi mama Eliane ezala ke non ndingo za wana
il faut zela nanu makamo foya ngunda baboka ngo bongo te na vandi 6 mois ya bokisanga pe ngunda te. Alors lokola pe tozaka na baninga camarade nanga mo boye pe aya et pas ya na bango asabwaka déjà na bengie a orienter nga ndenge na obwaka ne na zabwe na sina bwaki na zumo esika kovanda ndenge zalaka na foyer na osa ba 115 na ofanda kana ba 115 wana bengo pona na yebisa yo ni sumo nga la seleka pona reprocher ki ya reproche mobile na ya salaki ya nga pe na reprocher ki ya betelinga incompréhension abiki espèce la bimina mobile na aza mona papa na nga na mama na nga ya yanga na comprendre que lokola mobile apesi rapport et pas leki alobi ke yo musala ko bimolinga ko lamba te leki abi banda ya yeka muto lamba kama mama kipenzungu na yo mama na nga to osana mopaya na ndako to osana leki na yo o mwana mama mwana papa linga mobali na aliaka biloko yo moko lambi na maboko na yo ezalaka bien biloko ya maboko na yo moko lambi ezaka malamu mobali amesana loboko na yo mobali amesana loboko no ezate pona mopaya na ndako obino ba kisa bolamba kitoko yo muto kisa sa fraîchement boye bolamba kitoko lambela yika muto lamba na mobali abosani go biloko na yo oyo lambelaka eza kitoko te ba mama eza bien te et pour ce qui muto asala pourquoi okosela mwana mama no makambo ole bana mwana mama no kabimina babi mamelia lokuto kaka lokuta nyoso wana ka pona sani pona vandisa ke kaka atalika kosela nga makambo tango na fundi pa mama makambo poto kenda Kishasa te mambo poto kenda Kishasa te mambo poto suka na poto ekoma Kishasa te abi me makambo poto suka na poto ekoma Kishasa te ndengene ngana komisa ngo Kishasa pona likamu munene oyo koseli ngai yona komisa ngo Kishasa pona mwa supu supu abingala komisa ngo Kishasa pona likamu munene oyo koselinga yonga na komisa ngo na Kishasa na kuki kotika ndenge wana te kendo kosela makambo munene go semeki nanga pona selo kaka reproche au semeki asalaki yoba to mususu balingaka te basala bango reproche ceux qui m'obala ça qui reproche parce que solo lina leki kitala comportement ya na yo tala nini yana se comportement moziki eza mabete mama zala nango ata moko ti moziki mi baleni satu musala nango nini zala nango ata moko mama détruire moziki pona nini ko bima eloko babengi nzungo esili ko batikelaka mutu ndenge wana te mwana mwasi abi mama ekoma lokola devoir na ngai mobali akoma lokola yanga chaque temps soki na lamuki il faut na bimisa ngombe lobi faut na bimisa soso lobi faut na bimisa boy il faut na banda kolamba ekomi lokola ngamu naza marié pourtant naza marié te naza kaka leki ya marié kolambe komelinga ngambo bokendo bokisa pe bokendo bokisa ngate ndeko soko bengisi mutu awuti Afrique aye na poto ata vana ndako na yo aza muumbu na yo te orienté tika kende ko boka ngunda ningeza la lobel comme musala na ye azoma musani akoma indépendante yo so sali déjà ya munene o meme déjà na mboka oyo alors continuer na motema malamu o salaki ba mama batumi bana ba situation oyo obengisa leki na yo obengisa mwana na yo obengisa ba mususu pa bengisa mama akomisa mama boyi na kati ya ndako apo bengisa mama na poto eza na batu mususu pa bengisa mama bote na poto makomisa mama boyi mama banda ko s'occuper na bana mama banda ko repasser bilamba mama banda ko sala boye mama banda ko lamba ka ko tambola mwasi abonga kana pia ko tambola era nyoso tuté mwasi abonga ko vanda na ndako so mobali awuti musala kutu des jours zonga ki musala oso sukola ki o pakoli mo mafuta na yo se parfum o vandi na ndako so mobali aye aya ko kuto na ndako ko tambola kende gauche kende bitambola yo wana na ba camarade na gare du nord yo wana na ba camarade na gare de l'est yo wana na ba camarade na gare de yo wana bo bitambo ils ont respecté ils ont valeur terre ils ont valeur terre ils ont respecté bitambola ce n'est pas bien bandeko et malamu te bandeko nanga moi je lobi mama comportement ya na nga ya soka bandi ko gangela mobali na ye mama ko ndima te ya so bandi ko répondre mobali na ye mabe mama to ko ndima te ya ngwana ngai pona ba moni basi musu baza ko mobali atiki akei omona kaka mobali aza mabe mibali musu bavanda katika to vanda kaka po esika ya kovanda ndako eza ya mwasi na vanda kaka moya sala ezate mais en tout cas na édition ndeko nanga comportement mabe ya na nga moko propre ya mutu ya nga propre nga la za avant dernière na biso moi na biso sukaza moi mobile mais ya za komeni mobile na video moko ya kosakana te na yebi ki abina bolinga aboye te
soki eza likambo baloba na bino basi baloba na ndeko mwasi tala boye eza malamu te boye eza malamu te bolingaka ndenge wana te bamama nayebi bino bien bino bolingaka barapport à côté mobali asali mabe basimeki basali mabe basalinga boye bazongisi boye wana nde bino bosepelaka mais soki mabe ya yo moko mwasi bazotalisa mabe wana bolingaka bongo te nayebi bino bien bolingaka ndenge wana te alobi yaya mama soki mobali ya yaya bandi koloba na yaya mwana ne kakati mwana ne kakati soki abandi koloba na yaya mwa na mobali ne mwana na ye kakati respecter eloko te donc ozomona penza respecter ko yango mobali na mona kino trop c'est trop yango avandi sekinga komoni ba comportement ya na yo bambula nyoso na vandi yo kaka boye na kanga ka motema na supporta vina nga mobimba na bala mwasi pona supporta kaika na ba bêtise mobala utaka musala 17h 16h tango azonga musala boye yata bimi musala okende toki na matanga moko boya moziki na biso bakufelaki moziki na biso be yaki anniversaire moziki se salaki bo mama moziki eza mabete eza nango ata moko bosoko lingeza ata mibale sava yo mutu moko za na 2 3 4 5 6 réunion ya nini musala nango nini ya nini musala nango nini belé trop de musique trop de problèmes trop d'amis trop de problèmes trop de musique trop de problèmes trop d'amis trop de problèmes bande konanga ya basi ba pesa ka mobali respect soko oza na mobali pesa mobali respect mobali ba finga ke te yango na mibali musu bazala ke na zela ki ka bana ba ko 18 ans doko bana ba ko 18 ans na kenanga mibali musu bazala zo vana na kati ya ndako boye bana bazala miki osala ka mabe ye pa vandi na ye azozela bana bakola kaka to vandi na ye penza 19 ans mama banda ko zela bana bakola banda ki ko zela bana bakola kwa kende ya abande ko zela bana bapusa na bana bakola baza na conscience bazela kata bongo bana bakola bazanga na bango mutu bango bakipaka te bana bazala mike mona siminzela akena ye mo kabe to vandi 20 ans abande ko zela bana bango 18 ans komesanaka na mabete ndeko na ngai ya mwasi bamesanaka na mabete libale bongaka na dialogue libale bongaka na lisolo ebongaka na koyokana soki moninga avandi soki mama nelingo na 4 musique te ya longola mibale tikala na mibale so mobala soki na linga so na uti musala na kuto na ndako sale fort so mbala uti musala akutaka yo na ndako bandeko et puis elengi ya libala eza nzungu moni nzungu ndeza elengi ya libala eza nzungu ba mama voilà biloko belite elengi ya libala eza nzungu mobali na yo soka azoli ya kitoko amesani loboko na yo nayebi guya mwasi na ye sikoyo mobali amesani na guya ndeko na yo oyo moko ozokumisaka bana kisasa balambaka kitoko sikoyo yo ntango ozolama mabe sikoyo mobali na yo abetela o maboko kaka po avandaka na ndako na yo abetela maboko soki ozolama mabe mama soyons sérieux quand même. Pour une photo, je l'appelle sérieux, maman. Et ça c'est pour votre bien. Et ça n'a pas signé bovandi, bovandi. Oui, divorce, pour qu'on ait bon, yo boya. Ceux qui m'ont saboué le mobile, qui n'a l'aime mobile, mais ceux qui mobile a boyo. Et soit kamakasi. Ceux qui ont moi ce boy na mobile. Le problème est dans l'hôtel, ils m'ont le programme boy mobile na yo. Ça va. Mais ce qui est mobile moutaboyo ya et swaka na modèle moko pasi wana ko et swaka obimio ke musalo zongi okuti mobile kanga bisaka mbala simanzela akenda yoka sko pasi oyoka alors tango nana mobile ana posa bobongisa aza na posa yo za bitambola tambola te aza na posa yo lambaka pona yalia yo lingite tango akobalula o manduki mokola ko simanzelo uti musala otali na placard na yo kuti eloko te bilamba nyonso se kenda mama oya koloba mibali mobali atolambele matrice soki alobi aboya yo akoboya yo mobali atolambele mabele na yo soki alobi aboya yo akoboya yo mobali atolambele matoyi naye kotya lutu te bona boyi mbisi nange panza mobali atolambele matoyi soki alobi aboya yo akoboya yo te mobali aboyaka bongo mbala moko te mama il faut bafaute ezala po aboya yo
ceux qui bozo vanda bien bozo Canada bozo sa makambo bien koboya yoka boité moko pe ba mama bokosela ka mibali ya bato makambo moko bokosela mibali ya bato makambo et puis so boka émission boye ba osala moi reproche côté bino ba mama bolingaka te bolingaka ka mobali asalinga boye mobali nazongela mwasi na kala mobali saki wande bolingaka ce n'est pas bien na mokili faut qu'on dit makape tort kolingaka koza na raison te na mokili faut qu'on dit mape tort yo moko vandi hotel obité nde tukabwana mobali oyo mabe eza ya ngai nde tukabwana mobali oyo mabe oza pinga muna sala mabe yo moko vandi o reconnaître obité mabe eza ya ngai wane kozala malamu mutu oyo areconnaîtraka mabe na ye te achangeaka te na mokili mutu areconnaîtraka mabe nde achangeaka ntango mobali avandi asololi na leki na yo ntango leki na explike yo kobanda kosaleki makambo teke obimi na mobali na ngai mwana na bi mama mais lokuta fo archi fort ya nanga mwana papa na ngai tomeli libele moko tomimi esika moko non mobali amonaka ki ba comportement eleki mabe na vandisa nanu leki na ye na explike ye ngai mpe tanke yaya ntango nayoki likambo na vandisi mpe yaya nanga me tala mpo na yaya kaka ameka kaka kozipazipa likambo yango akoselinga likambo nene na be mpe mama na kishasa na explike ye abalukelinga lisusu makambo ya poto esilaka na poto ngai bite mpo koselenga makambo makambo ya poto esila na poto makambo ya poto ekenda na kishasa te tomeka koteya me bamama tomeka kochange nga naoza ti biloko nange ekauka mwa mai tomeka koteyama tomeka kochange soki mpo obengisi ndeko awuti afrique aye luka mpo obwakisa ye kokomisa moto ya mosala te oyo azoloba mpo na yaya ngai nayebi na bato akomisa mama abote ye moko lokola boyi mama fo akipe bana mama kidokozwa bana na classe mama fo alamba arepase bilamba ya bana wana ekomi monyokoli eza malamu te avant obima okende na église tikala kolamba ya mobali na yo eza important nzambe akosilika te mpo olambelaki mobali na yo nzambe akuta kosepela mpo bible elobi malamu ndako oyo ezangi mosuni me ezala na kimia ke ndako etondi bomengo ezanga kimia bible elobi yango avant yokende ndako ya nzambe tika kimia na ndako na yo lamba deja so olami mwa nzungu nango boye oki église ntango kozonga oza fatigue okolamba kaka soki mpe makemba soki mpe loso soki mpe nini na poto soki mpe kaka kwanga to mpe semour okati otya na mesa opesi mobali na asali nini alie comme ça so mokende église ya mardi moyen asilikela nzambe eza te po ayebi ke mwasi na ngai ataki église alambelaka ngai mibali mosusu basilika basi bakende église mwasi aki église te pourquoi parce que ayebi ke soki oki église okolamba te okipe ndako te okosokipe na ye te bona bomoni babizambizabi bomoni baeglise ndo bakendaka me mama chercher la paix avec tout le monde avant que ndako ya nzambe eloko kosala eza nini lamba na kati ya ndako avant okende tika biloko balamba ntango kozonga oservir mobali na yo po so okende intercession mardi aboya te po so olingo okende intercession mardi aboya te olingo okende mpe ya vendredi aboya te aloba te ke non ye azalaka soki akeba église na ye wana atika yanga na nzala bongisa kote nyonso bongisa ndako bongisa mpe nzela na yo ya nzambe oyo okendaka ntango mpo oza kosamba bible bifo qu'il y ait la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Bon dimanche à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kalusaku muna. Nzamba nimeshaneli bana betu bon sous de gros bisous. Ngana finiki nzungu nanga. Entre tana zela mwa mai nanga ekita na kati ya nzungu. Donc bye bye, à la prochaine.